ndenge tosalaki reportage mais nasepeli mingi kaka na Fally Ipupa vraiment bana Fally Ipupa Longonya nayoki Fally Ipupa azwi charge ya kokunda moninga na ye bautaki na quartier latin malgré Fally mutamemaki na poto pe balobi babetaki na Fally na arena concert à Liboso na arena te concert abosani komwa ça parce que nga s'intéressa babeti concert babetaki concert moko na ye ensemble nde ayako sala crise na concert wana mais na sepeli vraiment biloko leki na biso Fally Ipupa aza kosala biso na Congo oyo ya kobetele maboko makasi. Voilà, c'est le moment où on a commun à Bino, les sous-titres, les amis, et pour la chaîne Oyo NJ Télévision, Mami Wanja, et merci d'avoir abonné fidèle pour la chaîne Biso, na ndenge bola sabo, na Bino, envers émission na Biso, na ndenge bo commenter, na ndenge bo partager la vidéo na Biso, et ça a Biso vraiment bien, et merci. Dans la première dame d'Orléans, Madame Mami Wanja, ma papa Misha, merci. La staff de Orléans, Mami Wanja, et merci. Na bateau tout va ngai ba oya ngai ba dike pele kwa na Londres ba merci ebele boza ebele moyena kanga ba kombo la bino nyonso awa ezaliki. Très chers internautes, quand il y a Ségué Mignon Maniata et Yaki depuis na nuit, quand on a Yaki, tout le monde qui présence la Papa Chérie, JB Piana, tout le monde qui présence. Il y a Roger Ngandouer, on va dire pour faire partie de la délégation qui est là qui est pour ramener quand il y a Ségué Awa. Mona qui va trouver bazala qui wana le roi Papika Kola Wenge to mona qui a Chaïngenge Libuba c'est inconsolable en tout cas et puis si vraiment pas si d'autres est comme une réalité comme on a Ngambe Mobali Ségué Mignon Maniata Kola la carte à cercueil à déplacer qui a waké mabimi à qui m'a commis balai maboko mi balai dans l'espoir que à cause de waké qu'on a peur de la. Mais malheureusement, Dieu en a décidé autrement et aujourd'hui, Ségué Mignon est pris dans le micro. Nous autres, Ségué, les gens qui sont morts, il y a 50 conteneurs. Mais en gros, la ligne qui vraiment de l'eau, mais pour l'obéla yango, parce que, et puis c'est parti. Tout le monde qui vit son téléphone, même Babiso, la téléphone, mais moi personnellement j'étais abattue parce que quand on s'est guéri, mes familles n'aient moko, bangi va qui ça s'est guéri c'est gars qui m'ont fait des ordres, c'est gars qui m'ont fait mais malheureusement famille côté mon tata, côté mon maman, c'est lui qui les ordres pour soi et ça qui vraiment bien fait, mais encore la plateau n'a pas mon côté. Nazala invité nanga au mesana pour mona tout le temps en tete mende molangia malasi donc ozali na plateau na ye vraiment to meka kosola makambo etali matanga ya Ségué Mignon Maniata arrivé accord ndenge des ordres salamaki côté famille bo maman na côté famille bo papa bonjour tete mende. Bonjour maman Bahati Sylvie. Bonne santé. Santé bien, bonne année nayo. Ah merci pareillement parce que bonne année silité bonne année tu m'as quand c'est silité on va dans les premiers appétits. Qui n'a fait ouais. Donc janvier ezaka bonne année tu même la moi des jours beti la noir ils ont là c'est déjà mawa ezana matanga on est là ka Ségué Mignon Maniata d'accord il y a kilo mon présence à JB Piana on a qui présence à la belé bazaki ba Adolphe Dominguez ba Chaïngenge bazaki belé mo na tanga ba Congo ezate moi liloba par rapport ya corps à Ségué ndenge kitaki bon comme na ebisaki bana wenge nyo surtout clan wenge na ebisaki bino ke mercredi corps yaki tozi corps totie yango na cinquantenaire yango tolobaki toleka po topesela bana poto bana ya Asie bana Amérique oyo nyonso balandaka biso bayeba programme ndenge nini ekozala
programme ezali ndenge tozwaki corps lobby tokiti corps na cinquantenaire lelo malembe wala programme topesaka na kati ya émission na biso jibe mpiana inconsolable shaingenge inconsolable Roger Ngalu inconsolable esalaki yo nde nini komona jibe papa chéri oyo toyebi tout le temps zaka moto esenga papa chéri oyo tout le temps asepelisa biso na bavideo na ye na kobina na ye na koyemba na ye mais elobi jibe mpiana kokai te atangisi vraiment pinjoli azolela na miyo ezotanga esalaki onde bon esalaki nga kaka mpasi mingi na oyebi kaka eza regret makasi koperde leki ya bongo surtout azalaki mpe chef d'orchestre ya biso ya wenge eza mpasi mingi mpona papa chéri akoki kosupporte te sega akufi aza mwana moke akufi te na age moko ya kimokolo akokisi meme pas 50 ans eza kaka mpasi na biso koperde oyebi kaka mpasi ndenge ezalaka koperde motu na famille ezalaki mpasi mingi na papa chéri yango moni lobi azalaki trop triste lobi na aéroport papa chéri azalaki trop triste eloko tokosenga kaka ke consolation ezalaka na ye atenir kaka makasi nzambe akonsole motema ya papa chéri bepiana sege mignon maniata aza moto ya liboso te akufa na wenge bato bakufa na wenge tomona na bcb awa basunda basi bakenda bamonika celeste bakufa oyo nani animateur oyo na cellulaire akufa danser ya nani ya bcb joto kufa mulala mais façon jibe piana kunda bango to be façon jibe piana alela bango ne esege différence ezali lelo nini esali différence eza bongo alors que bango nyonso bazaka bamusicien ya bcbg mais il faut yeba yango sege akufi na poste nini sege akufi na poste ya chef d'orchestre ya grand orchestre ya congo po wenge bcbg eza grand orchestre parmi baorchestre minene so tobi tocite 5 orchestre ya minene na kati ya congo jibe mpiana avec son groupe donc il y a ce chef d'orchestre ya groupe oyo ya jibe piano akozala pareil te balele ndenge moko te na bamusicien nyonso mama bati donc ozo comprendre kamango ozotuna nga lokola ke papa moko aza na bana ebele mais mwana ya liboso oyebi mwana liboso oyo ya liboso botaka ata bana bango nyonso mais mwana liboso pourquoi totyaka ye babili azalaka héritier oyo eza yaya donc lokola ndenge sega azala nazalaka chef monene ya orchestre monene oyo ya congo yango moni papa chéri aconsidéré matanga na ye e matanga moko ya kosala nango jeu te arrivé ya corps ya seguin kolongwa nango aéroport kokende na morgue ya cinquantenaire bato babandaki toujours kolela mais chose grave famille ya seguin côté botata na côté bomama mes attentes ezalaki et puis la même famille wana bazo apparemment c'est comme si baza inconscient bazo bosana o nyonso jibe asali pona sege bien que sege azaki travailleur na kati orchestre na ye mais jibe alakisi bolingo na ye nyonso mpenza bolingo na ye nyonso o papa azalaka nango epai mwana o patron nyonso azalaka nango epai ya travailleur na ye mais famille balingi baokisa sege soni maître jiji mais tosokoza mwa liloba na bakoswano ezalaki lobi na nani kobande rekoti na morgue ya cinquantenaire bon ngai selon ngai ndenge na oyo nazopesa opinion na nga selon ngai famille ya seguin na côté papa na mama oyo basalaki lobi ezali mpo na nga namoni baza na regret makasi mpo balingaki ji bapesa bango nde mbongo mpo bango basala makambo wana lokola papa chéri alobaki nakoki kotika eloko ya mwana na ngai leki na ngai boye te papa chéri azwi de devant yango moni programme oyo nyonso epesami ndenge olobi kopesa programme mpo papa chéri ye moko orchestre bcbg moto ezwi décision ya kosala tous les makambo ya seguin basu kanda wana yango moni bafamille na biso ya bato mwindu bazalaka nini balingaka groupe ye epesi bango mbongo bango nde basali me nde bamoni bcbg bango moko bazwi makambo nyonso na maboko mbala mosusu yango moni bakomaki kokritike mais nakosenga na bafamille na biso ya baafricain surtout famille ya seguin tokunda seguin vraiment na kimia bandeko ya seguin ya kote ya papa kote ya mama bokitisa motema tokunda ndeko na bino na kimia
soki bozwi kutu chance lelo orchestre lokola BCBG ezwa charge combien de baorchestre awa ya Congo banéglige mpe bamatanga ya bato ebele mais soki bomoni lelo matanga ya ndeko na bino moto oka papa chéri moto pamba azwi charge ya kozwa mokumba ya kokunda ndeko na ye leki na ye donc totika eloko tongi tosala sega azalaki motu monene na wenge donc nakosenga na bino ba s'il vous plaît famille ya Serge place boza bokisa motema tokunda Serge na kimia tokunda Serge na kimia famille côté famille Serge ozomona te ke eza sabotage baolinga bango moko basali yo mémoire ya ndeko na bango mais bato mpe basi bateyi bango eloko basalaki lobi la nuit porte conseil bato mpe bayebisi bango bokoki kofinga bamisi ya wenge te po bokofinga jamais bamisi ya BCBG directement kowela déjà biloko kozwa famille ya papa te famille ya mama nde kozwa omoi tike bazosabote mémoire ya ndeko na bango bon biloko wana nyonso Serge mpe azalaki na bana na ye biloko bakowela biloko nini na wana vraiment nakona na eloko koloba te mpo nayebi mpe biloko Serge atiki te famille ye moko moto akoyeba biloko batiki mwasi azali bana bazali bakosolola yango na famille na kimia wana eza likambo ya biso bato ya wenge te eza likambo ya famille na ye wana eza likambo ya famille na ye antuka epesi pasi epesi mawa komona second biso toyeba te ezalaki moto ya kimia toyeba ezalaki moto ya bato mais famille na ye bazolinga toujours kobebisa basali image wana botika papa chéri alela Serge ndenge azolela ye wana botika ye asala ndenge azosala parce que organisation côté bamusicien maître Tchétché otrouva yango koma côté BCBG otrouva yango koma bon eza kaka juste corps eyaki lobi tout ce qui est organisation il faut kosola yango na baroger ngando bato ba baporte parole ya wenge BCBG mais nayebi koleka bien ndenge elekaka kaka na Congo podium ekozala bamusicien nyonso bagroupe nyonso ekozala prêt mpona komata à partir ya lobi vendredi nde tokokotisa organisation oyo bakoya nango na orchestre BCBG na bafamille ya Serge nde tokoyeba mais toboyaka te yo moi matanga ya Congo ezalaka groupe nyonso koya ekomata na podium ekobeta donc musicien nyonso koya baboyi na bango orchestre te bapetisi mpe moto te nalobi bien groupe okokoya yo moko musicien oye mais okoleka na playback te mpo kuna eza makambo ba playback eza te soki oye yo moko musicien ovandi kaka lokola invité nyonso oye kwa matanga mais groupe oyo eye complet ekomata na podium ekobeta wawawa organisation yo oyebi biso na wenge biso bana ya wenge ekiri wenge groupe wenge nyonso bawenge nyonso tozalaka toujours bien organisé nasi eloko mabe ekozala te très bien maître Tchétché Mimbe janvier oyo vraiment tozwi bakaba kese ebele côté bamusicien liboso tobandaki na ya dudu azula toyokoya na pasteur na biso Gakumuda toyokoya na Serge Mignon Maniata lelo boye mpe moko mpe ya babatteur na kombo ya Pasekos azalaki ancien batteur na orchestre quartier latin Kofi Olomide international Pasekos mpona bandeko bayebi ete mpona bano baye lelo Pasekos asala ebele na quartier latin asala ebele la preuve année que na quartier latin aza na 4 chansons oyo ya signa chanson na ya liboso eza papa na Roissy na album B12 oui album B12 si je ne me trompe pas na album B12 voilà baona ba Jordan Kousa Jordan baye koya kuta après baza baleki parce que ça génération mona ba Suzuki ba Samchin ba Moloba ba Rambwa donc epesi passe kose akendaki po tokozwa swe lelo okoye nzambe apermete te passe kose moi par rapport bon liloba eza kaka napesi famille ya passe kose mes condoléances na bango ndenge tosalaki reportage mais nasepeli mingi kaka na Fally Ipupa vraiment bana Fally Ipupa Longonya nayoki Fally Ipupa azwi charge ya kokunda moninga na ye bautaki ne na quartier latin
malgré Fali mutamemaki na poto pe balobi babetaki na Fali na arena concert à liboso na arena te concert abosani comme ça parce que nga c'est intéressant babetaki concert moko na ye ensemble nde ayako sala crise na concert wana mais na sepeli vraiment biloko leki na biso Fali Pupa aza kosala biso na Congo oyo ya kobetele maboko makasi félicitations na Fali Pupa quelque part fallait ça ko lisa parce que ce côté bien pas c'est cause hasard oui il y a quartier la terre international mais quartier il y a quartier la terre Kofi Olomide asa longwa ki Fali Pupa a que trop vite en besoin mama bati mama bati il fallait ande angazo ba décision au moins que wa ko bimale devant mama bati na tango matanga mutakufi bazelaka lisusu mutute otozela Kofi Olomide ya azaka musicien Kofi ya kala alongwaki ça prouve que tant aza kobela wa Kofi ekotala ete Kofi atindeli mbongo te oza sûr Fali Pupa muta yoki mawa ya motema malamu ya Fali obi na bandala on ebisao biloko Fali azo sala awa na bandala batubi ba oyeba ngote asali ebele amemi bana bandala ame nazako oyebisa yo Fali amemi bana ya bandala ebele bakei poto bazongi batu balobaki yo bakei bakozonga lisusu te bakei lisusu deuxième fois azongi na bango bakokende na bango mpo azozonga na bango atalaki boye na motema ne ya mawa peti na nga Fali na motema ne ya mawa alobi no cette fois-ci na mema moninga na nga otobetaki na ye esika moko na quartier la terre yango moni Fali amemaki ye na poto mais banda kufaki esali soki 3 jours 4 jours mutu moko te même ministre ya culture art ata aza ex musicien ya quartier latin mais soki musicien akufi na mboko eza organisé esengaka nini moi soutien famille ezala soutien ya famille ezala Fali azwi lelo de devant alobi ye moko aza kokunda ndenge asalaki ya Minique Chikeva ndenge mpe awelisi te amoni mawa motema malamu ya Fali Pupa na moment oyo c'est petit Fali naza koyebisa c'est petit na biso Fali Pupa topesa ye chance biso bavie na bandal topesa ye chance parce que biloko aza kosala lokolo oyo asali na moninga na ye amemi ye poto ayebaki teke moninga na okende kufa asalaki ye bien mpo amemi na poto akende kotalaka musicien alongwa kala akotaki mwa mai amemi ye na poto mais nzambe nde tolobaka liwa eza nzambe abengi ye mais na mawa Fali Pupa alobi azwi matanga en charge ebembe koya mpe akokunda yango est ce que mabe très bien Tchétché Membe félicitations na bana orchestre ya Fali vraiment félicitations makasi na Fali Pupa très bien Tchétché Membe tozo évoluer toujours mais pas ce qu'on s'azate pas ce qu'on c'est article biso depuis avant-hier na France donc à moment oyo France pikaka pe batu bien maman na kati sote batu oyo pas séquence azalaki batterie ya Kofi Olomide dans matanga à moment oyo matanga donc ezali bon faut qu'on explique pour ba tout musu ba comprendre te non abi mafuta numéro 90 juste quand la direction à sosa pembeni ya motion na soko tuni o selo ko mutazo kende bumbu la commune eza en kata commune ya bumbu oui otuni bisika batteur ya quartier la te kotanga kuna te komwa Fali parce que pas séquence bumbu mobimba baebi ekazaki batteur na kati ya quartier la te international otuni kaka bakolakisa bisika bazali kolela tieka kudipelela pas séquence omona ye epe mana kimia papa na basi après matanga ya pas séquence toza susu na matanga dudu adula akufa vraiment liboso na bango nyonso yenda congolais robinet ya ba mort ya ba musicien et quand il y a Doudou rapatriement yango ezali semaine prochaine rapatriement donc à partir déjà il y a les 16 corps à Doudou et je crois les 16 et ça payé mon frère et les 16 mai et Rosala enterrement et ensuite tout va bien corps à Doudou et comme à partir il y a les 15 un mot par rapport il y a arrivé à corps il y a Doudou bon comme la vie sur semaine prochaine na pesika mes condoléances na famille à Doudou mais ça n'inga pas passe pour na yoki lisusuke grand frère na pas koufi oui grand frère donc même famille bazalo kola na batanga mibale Doudou akendeki yaya pe yo a utiko kotika biso
napesaka mes condoléances na famille na bango mais bana nyonso azali kolanga-langa boyebaka ke bozala bomoko mpo bolela Doudou malamu. Doudou azalaki un grand animateur oyo mpe asali baanimation ebinisi biso na Congo awa. Donc corps na ye au plus tard semaine prochaine nde ekoya bokozwa kaka programme na chaîne oyo kaka MJTV la semaine prochaine, je pense entre les 16 au 17 corps ekoya tokopesa bino programme bana zaikola ngalanga bolela Doudou ndenge bana wenge bakolela Serge Mignon. Merci maître Tchétchémé. Nous continuons toujours l'émission la biso 2025 mois de janvier. Les autres ça vraiment passé, les autres ça la mawa. Ndenge to perdre ba être cher. Oyo to melaka na bango, to liaka na bango, to binaka na bango, ba binisaka biso, ba sepelisaki biso, lelo baza sunte, ba tiki biso en tout cas. Ça fait vraiment mal, Comme on a baluwa ngondenge landani Tchétchémé. Après tout matanga Doudou, toza suna matanga mtuko. Ya pasteur na biso Dakumuda, pasteur Dakumuda, Christian Kimukudu. Matanga ne nazomona ngo apparemment mo malili neti te. On dirait ba musicien baza ko s'occuper nango te. Côté pe ba pasteur nazomona vraiment organisation malongate ezali juste. Bon, ezali famille toujours, hein, famille baza ko se concerter, famille Dakumuda baza ko se concerter na ministère po ba yeba ndenge nini ba ko préparer po lelo na Congo yeba ngo mama baati matange koma mbangu te apema lele koma faut ko luka libulu ko luka place à bien ko préparer tout soki nyo se commis complet nde bakundi. Mais je pense semaine prochaine entre Doudou na Dakumuda moko bana poto bana Amérique bana Asie bana Afrique tous à la calme likambo yo tozui na Congo eza makasi mingi tokufeli plus de 5 musiciens ya biso ya Congo bakufi ebele tozui Serge tozui Dakumuda tozui Doudou tozui batero Mutambunda oyo ya Kofi donc namoni dans les 4 déjà donc eza ebele yango tolobi tokunda moko po Serge déjà na programme à Serge mama baati azali awa tozopesa bino programme yango na bino na MJTV tokopesa bino tous les programmes oyo ekoleka awa na Kinshasa tokozanga kopesa bino yango te. Donc bo s'abonner na sengi na ba minoman na biso ba s'abonner mingi na chaîne MJTV po mami Wanza à partir d'un monde pour rejoindre ma nouvelle news sur tous les cas en Congo. Très bien, Tchétchémé. Déjà, on a fait ça dans le programme pour Doudou Adoula. Doudou Adoula, la monnaie va venir, M. Pierre-Antoine Emmanuel Doudou Adoula Monga, des Aïfos. Donc, samedi 18 janvier. Le samedi prochain. Veillez oraison funèbre MS à Bruxelles. Au programme à Bruxelles, pour nous Bruxelles. Ils ont empêché peut-être des causes à Paris, des causes à Londres, au occupé pour assister à la messe à Doudou Adoula parce que Boyeba Doudou, Bobinaka, Doudou Abin Sabino à travers la crine et la Katia Zaïko. Et dimanche 19 janvier, rapatriement du corps de Lily Saint-Dispari. Le corps est goya dimanche. Et dimanche, le aéroport international Yangili. Non, comme un aéroport international Yangili, Koyamba la mort directement, tu n'as mort de la 50e. Et après, on a corps est au vendre quelques jours. Et vendredi 24 janvier 2025, veuillez mon cœur, vous a toujours une instance Ave Maria, ici quand vous la cédez, l'eau ça pour faire, veuillez mon cœur. Et pour la bande, vous voyez Ave Maria, Ave Maria, c'est juste un hôpital à cinquantenaire, voilà donc. L'avenir de libération, ex-24 novembre. Dans Ave Maria et Zawana, au Monango. Dans de 18h à 20h30, adoration avec le groupe du Nouvelle du frère Paul Balenza. Paul Balenza, en tout cas, il y a un abisso. Merci parce que, bien qu'aux honorable, aux députés, mais
otikaka bana kalamu te otikaka bana kalamu te osungaka bango toujours na bamatanga tomonaka toujours bana kalamu na bamatanga baministère mokili bien que oza na frère ya musique gospel mais oassistaka toujours. En tout cas merci beaucoup honorable et à partir ya 20h40 mot de circonstance ekozala par un membre de la famille, donc famille à tout le monde, ça la circonstance. Et après, on a la projection, il y a des images, des moments forts, il y a vie à Doudou Adoula. 22h, hommage scénique par sa famille musicale, donc depuis Zaïko, au Nanazam, orchestre Moussousou, au Kedjas, au Wenge, au quartier la tête, du tenant ce que ça va, on a là. Doudou Adoula. Et puis, le 25 janvier, levée du corps de l'hôpital du cinquantenaire, exposition toujours dans la même salle, espace Ave Maria, et 10h, et vous avez un mot de circonstance, prise de parole de Madame la ministre de la Culture et des Arts, et prise du responsable, de la parole du responsable du président du groupe Zaïko Langa, il y a Josa Nyokalo, nous avons appelé sur Makati Jourouana, on a un mot de circonstance vraiment, au salamo vraiment bien, et puis prise de parole ou témoignage de l'un de ses amis, prise de parole par le représentant de l'un de ses enfants. 11h30, dépôt de gerbes de fleurs, 12h, messe funéraire à la cathédrale Notre-Dame, avenue de la Libération. 13h juste départ pour inhumation au cimetière nécropole entre terre et ciel. Maître Tchétché, programme Yangwana, Yadoudou Adoula. Moi, nous va par rapport au programme. Bon, on a dit qu'il y a un programme, il y a un programme bana Afrique, bana Asie, bana Europe, programme Yadoudou. C'est au Kundi Séguin, semaine prochaine, le 16 au 17, corps ya Doudou Adoula et Koya. Ce qui est quelqu'un cinquantenaire. Après, à partir du 24 au 25, nous avons exposé dans la même place où nous avons c'est gain. Donc, les alliés, salle Ave Maria, les alliés à Massango. Les alliés sur 24 où tu as rond-point Moula, les autres qui ont IM. Donc, salle où Kangamana cinquantenaire. Donc, aux Alawana du 24 au 25. Donc, ndenge babi référent ezali Boutou Mobimba il y a 24 samedi 25 nde bakokunda Doudou Adoula. Après Doudou tokomi constat la likambo ya Dakumuda. Et pour la Dakumuda na ote ko zoba information hier et pas il y a frère Maye, ami Naye, maître Lola na Bruxelles, papa Mapasa. Alors bien ngai pour la Dakumuda. Donc na fin à mois de janvier nde bakoki ko misa Dakumuda pe ko na kokende kokunda parce que famille na une grande famille bande ko Dakumuda tinda na poto bana Dakumuda abotaka awa pe amemaka bango na poto à l'époque bango pe baliko baya komona papa bango baya ko rendre ba dernier hommage ya suka. Donc on va déjà pour se préparer pour s'organiser parce que il y aura une forte délégation pour vraiment Europe pour na Kinshasa pour la Christian Kimukusu autrement dit Dakumuda Newman. Et maître Tchétché Membe na ozonga na muke kota Séguin to mona ki délégation une forte délégation aux équipes en aéroport mais absence remarquable il y a la famille Pela. La famille Pela, Tomoni Alain Pela, Ayete, Gisèle Pela, Ayete, Bande Kolabaron aussi la famille Pela, parce que c'est la famille Pela, parce que c'est à Kola Mingi côté la famille Pela, côté Pibo Maman Naï. Donc on parle Kola Wana. Absence remarquable na bango. Le bagage absence ya Séguin na bourreau mais ma famille na bango miso bazala ki ba. Alain Pela nazo ba bien Alain Pela. Ko ya poto, o ya bango poto wana na moni bango wana. C'est que makambo ezana non, c'est que bazoki ba empêchement, c'est que bakozana na bango ka ba souti lobby
mais yo moko yebi Alain là pour l'instant même na tant que bête qui wenge oyo Mamadou Jabir abeti saki mais jusqu'à présent ceux qui sentaient ça qu'on apprécier bon dans la moment déjà hasard rétabli et nana rétabli wana yo mutolobi oyo kuti ya wenga ya kité bongo ya sega ko ya wana ngana na kati ya santé na yete mais na yebi que aza na problème ya santé bon côté bourreau naza sur bourreau pela roya mais ba famille na bango mwanda muna mona ki ba sœur na bango mususu bazalaki famille za munene soki mutu muso ayete ndekono muso akoki ya wana ezali problème moko eza gravité tokomi kokoma na suka programme vraiment na éviter so koki suko rappeler bandeko bazolanda biso programme ya matanga ya se na rappeler kaka bana nyonso tu ya Congo baza libanda bana Paris bana Bruxelles matanga ezosalama partout ya Séguin matanga ezosalama musu na Bruxelles musu na Paris mais biso moko na Congo na Kinshasa programme ezali lobby ezali veillée mortuelle na salo babengaka Ave Maria samedi na tongo bakosala levée de corps na cimetière na hôpital ya cinquantenaire nde tokokende destination mbala moko ministère ya culture et art kokoma na ministère ya culture et art entre 8h à 9h de 9h à 10h kolongwa culture et art kozonga mbala moko Notre-Dame oyo ya Lingwala salo oyo ni église oyo ya catholique ezalaka na 24 aussi sa messe de mbala moko koleka métropole tokomi na suka émission na biso cheche membe molangi malasi ngalinga miko beka molangi malasi ouais toujours obala sango nalela chala para tokoba na mwa mukie ata le bambe kuna ba siko soge classe maître obe classe nje mwane nzobeta nje mwane beta la bandala uniforme membe mobile ça moi liloba par rapport à nyonso tolobi nyonso tolobi na yebisi kaka bana BCBG moment ngo na yebisaki bino semaine mobimba oyo tolekaki na baki suka ekozala yango bomoni lobi toza kosala makambo ya Séguin bozala na kimia tokopesa bino bakonti randi nyonso bokozwa bilili nyonso na MJTV napesi mbote na ngai na mwana na ngai Priska Membe napesi mwana na ngai Chéri mpe mbote napesi mpe Jennifer mwana na ngai mwasi mbote Brandon na Ketia napesi peti na ngai Nata Kakata peti na ngai Nata Kakata na Paris napesi su peti na ngai master na ngai pire master na ngai Guy Michaud Kuntakinte na Paris mbote napesi mwana Londres Viva na Londres mbote na ye sans oublier de Gisto Membe d'Esther mobala mama Rosie la PC mbote na ye na PC vient nga bopi mbote makasi mama pasteur Etelia sans oublier grand prêtre mère Mami Wanja MJTV la PC mbote na ye bato musu bazangi bakombo na bona PC vient nga Malando de Bandal Malando mbote na ye mingi wa bato belé bazangi sans oublier honorable Dani Chanda Kalengai après si sous Chris Cop sans oublier maman bosani liste na pesi madame Anta qui solokele wana mwasi madame Anta qui solokele BCBG wana mwasi vient na biso kiss sans oublier Gérard Dofusu Chris Cop wana ba grand commissionnaire à Bandal na pesi na Londres master na Biva de London Guy Michaud Kuntakinte sans oublier Nata Kakata petit na Nata Kakata na boaki ba l'étendard de Jérusalem mbote na bango na pesi lisusu association CBA association ça dit que collectif Bandal association à venir CBA association munene ya Bandal oyo esalaka ba kermesse oyo ebetisaki bon so tomoni tosaki fete oyo ya Bandal c'est Paris grâce ya association CBA collectif Bandal à venir napesi mbote na cordon wade Nyamulamba napesi Alain Manda mbote na ye napesi bango nyonso tout financier ekamba mbote na ye bato nyonso tout
mbote na bango oyo nyonso akoki libanga na ete prochainement akozwa libanga na ye oyo mpo azolinga azwa libanga na ye abenga biso akozwa libanga na biso chaque semaine toza na bino na MJTV chez Mami Wanza napesi vie na nga Ogi Membe mbote makasi Christian Akwasa mbote na ye Pepe Akunji mbote na ye José Kongolo na yo kaki basango me bonne guérison na yo napesi ya na nga Jackie Watunda mbote makasi allez sans oublier Yomoko Mama Bahati bonne année na yo merci petit nanga fondé du pouvoir merci na honorable Dan Chanda merci na madame Anta qui solokele BCBG Motema vie qui c'est madame Anta babi après mission awa moi moko toujours et que ça va vraiment bien et grand merci na gérant de Poussou Christophe Viva de Londres merci beaucoup et merci na Guy Michaud Kunta Kinte Guy Michaud Kunta Kinte grand prêtre na Paris la PCB Masananga le fils de Mboula Matari Rico Kombula Mbemba Mbuta Mutu na bango mbote na ye programme matanga double Ebi Mandeti na Bruxelles merci beaucoup merci na maître Lola la Bruxelles papa Mapasa maître Serge de Bruxelles maître Serge de Bruxelles maître Tirbonganga Aimé Casta viens nanga Ogi Kafuba viens nanga moko Ogi Kafuba viens mbote na yo merci na bino tout merci à l'équipe technique Mobimba MJ Télévision pour le lot de Suki Awa et tout prochainement pour un nouveau numéro de l'émission La Vie. Plus quand même,